touti komona Adolphe Muzito Oazalaka, ancien premier ministre. Atonga banda kwebele na Congo. Mesdames et messieurs, Atonga banda kulokola na film. Tous IGF azawapi. Pour na makama Adolphe Muzito. Adolphe Muzito pele la mbanga, courage à refongola mbanga liboso ya batu. Koloma pouvoir illégitime. Donc comme opposant il y a président Fachi. Toutes les mamans, mais belé la moka na biso les faut changer. Ba politicien ba ki pa ngote. Talaka loko net loko ba d'autres les loko ma coutume. Mais ba député ba ke ba vandi belé ba papa mikolo ba vandi pour ba débattre sur mbongo alibala ekita d'autres ekita pe ba congolais ba sepeli. Distraction et qui dans mboka na biso. Congo le alingi distraction. Mboka eko kende. Loi ezata te robimisa ke $10 ekita. Que dollar lelo ezata na 90. Tout na 80. Nous au Congo et bandi émission yaba congolais pour na ba congolais. Merci na fidélité na bino. Boza rebelle dans le monde entier, côté l'émission la biso, boza partout, côté la émission la biso, news ya Congo, est représenté par Wabino, Yannick Wenge, Mototon na Kibonzambe, mesdames, demoiselles et messieurs, bozali na Matadi, boza na Kinshasa, bozali na Lubumbashi, na Est, na Gemena, bozali na Équateur, boza na Matadi, côté l'émission la biso, boza awa kati. Il y a Africa Engele, bozali na Durban, Cape Town, bozali na Johannesburg, côté l'émission la biso, Kimia ya Yesu Kristo Masia. Mwana ya Tata Nzambe Engela o mabota mabino. Oza Congolais de père et de mère. Ota la émission la biso na benga rapé ba Congolais nde bata la émission. Oza Congolais te, kota la te parce que émission za pour la population, émission à peuple pour la peuple, émission ba Congolais pour na ba Congolais. Aux étrangers, plus vraiment kota la te. Comme on a dit, Yannick Wenge, nazande kona bino congolais, na yaka poto so la maramamboka na biso, to betaka sur l'actualité, oh ele kala mboka na biso, souci na biso za kanu. Population nzala, esi la na Congo, souci na biso za ka lipa, to tika kodefa lipa la tongo, souci na biso pe zalaka social, ezonga na mboka na biso, mesdames, demoiselles et messieurs, merci beaucoup. Nakuzu, Nakuzu c'est un Congolais vivant ici en Afrique du Sud. À Versailles, c'est là Yoji, un Congolais. À Sali Lamba, Nakuzu. Désormais déjà, Yenem Tasola Tisayani Kouenge à la Afrique Engele, Nakuzu, Aza Congolais, tout consommer Congolais. Ça dit tout consommer Congolais. Nakuzu, ba Congolais tout bota la émission au boza la Afrique du Sud, boza partout. Numéro on a beaucoup ko bengaye. Nakuzu, donc azo sala bilamba kitoko, ba trailing kitoko, ba veste kitoko. Donc made congolese, hein, congolais mto sala yango. Azo sala biloko kitoko dans le cola ba Versace, le cola ba donc congolais faut ko soutenir. Plutôt lingaka ola te loko mutu mususu o mundela salaki. La tapelo ko congolais, talaba chapeau moina kuzu talaba ba design biloko yem ta salango congolais. Mesdames et messieurs, tous la poste à boy to soutenir ba congolais ça elo au monde, il faut qu'on soutenir yango et ça malamu surtout pe asola bien asa la Fontaine numéro so bobengie borozwa na kuzu mobimba. Mesdames et messieurs, lelo to resola mamwe belé oyezoleka na mboka na biso Congo touti komona Adolphe Muzito Oazalaka, ancien premier ministre. Atonga banda kwebele na Congo. Mesdames et messieurs, Atonga banda kulokola na film. Tous IGF azawapi. Pour na makama Adolphe Muzito. Adolphe Muzito pele la so mbanga, so courage à refongola mbanga liboso ya batu. Koloma pouvoir illégitime. Donc comme opposant il y a président Fachi. Pouvoir illégitime, photo téléma, photo téléma, yona nani, Adolphe Muzito. Tu as été premier ministre pendant temps. Tant que ça eu 2 ans, 3 ans, au somba mapangu. Souci la ngada IGF à l'andelanan.
président IGF landela nanu bandaku ya Adolphe Muzito parce que kaka Adolphe Muzito wana loba soki président Faci a du pouvoir à kokoti c'est une sécurité na Congo ndenge Adolphe Muzito alobaka ba investisseur bakoya te na Congo aza libre azotambola libre Adolphe Muzito mbusa nyamwisi abongolaka motema mena este kuna ba milice na ye bazobima président Faci azwa ya chai kuna na este na ba milice na ye pe bazali président Faci azwa ye po chai kuna po kimia ekota na este batu na ye bazali j'espère que mutu moko atindela nga vidéo na este alobi ndeko naza na este kotanga kombo na nga te parce que tozaka na bango tala mutu ya mbusa na mwisi alobi mbusa na mwisi nde mutu atindaka bango baza bien armé bakina koboma batu tantôt basangana ba IDF tantôt la est. Mesdames et messieurs, nous sommes dans makambo zo le garambo kana biso mais baza na bango na Kinshasa wana misu baza libre. Tomoni mutu moko boye lisusu na vidéo aye alobi ye azali na inscription oyo Ruberu autaka Rwanda ayaki po akota na Lubumbashi l'école na université ayaka wana za Rwandais from Rwanda lelo Ruberu akoma soki Congolais soki munyamurenge soki nini toyeba te aiba yana mboka na biso kotanga bazwa ba poste ya vice-président de la République, ba ministre de décentralisation. Poste wana toyebaka yango te malgré président Faci merci ndenge longo lango. Mamwe belé ya bien tesala na mboka na biso. Mesdames et messieurs, toyaka na intérêt à population, toyaka pour na population. Toyoko vanda te tobeta kara comme na population zo souffrir. Ok, bah, mais individu moko boye, basala ba millions nandaku, ba kunda. Mesdames et messieurs, tobeti kara trop. Population ko souffrir. Ba mama ba ko benga ngai mingi. Yani kuenge merci pour la émission zo sala, ozo la musa population. Ozo la musa batu mususu. Adolphe Muzito leçon nini oyo ya ko pesa biso. Lelo ba Congolais parce que nous les Congolais to bossa na rappel ma makambo trop toza facile ya kobosa na likambo akenaka ko sala meeting soki na mboka mo bo mona ndenge ba lobela e ba bengana mettre on lela te bazo boma batu bandeko batu bazo kufa na este malgré état de siège oyo eza na este ya mboka na biso Congo mais tozo mona bandeko bazo kufa toujours non esilité toza na posa kimia erenie na mboka na biso Congo este wana bitumeza ali susute este wana kimia ekota ebele batu baza na Kinshasa ba baluka na ba groupe d'armée na bango eza ba financier ba Congo na biso ba mingi ba Congolais te mingi ba Congolais te. Tu as rappelé Vital Kamerhe, un groupe, il y a un rebelle qui est batanga bato belé. Na Adolphe Muzito wana, bazana groupe d'armée qui est pour ba boma bato pour ba minerai, pour ba diamant nini. Bazana Kinshasa wana bazana les, ba financer ba armes, ba financer ba belé. Baza ko ambrier biso ba kino na mbezanga tina. Ok, baso boma bandeko na biso kuna na este. Baso ko ambrier biso na ba feti na ba mambo ezanga tina na Kinshasa, mesdames et messieurs. Baso mona tina place tozo ke na mboka na biso. Alors population soko fongoli misute mboka ko kende. Congolais ko sila. Nenge sisa mikolo comme oleki na télévision lobi ba tcheli au poison. Ba tindi ba tuba lukayo. Population, peuple congolais, ceux qui ont lali, mboka la biso na kokende. Mboka wana e kokende mobimba.
Alors biso ba congolais photo téléma totika ba distraction inutile au commune na aja robala te ozo déclarer pour na mamba $500 ya Daniel Mbao proposition na loi na ozana na moi cité mais ozo déclarer $500 za mukie mais ozana na moi cité yepe koto ozana mobile te mais comme da ko tshaba makiye na réseau on a ba distraction congolais téléma pour na mboka na yo to téléma mambo belé la mboka na biso les faut changer ba politicien ba kipango te talaka loko net loko ba d'autres eza loko ma coutume mais ba député ba ke ba vandi belé ba papa mikolo ba vandi pour ba débattre sur mbongo ya libala ekita d'autres ekita pe ba congolais ba sepeli distraction ke na mboka na biso Congo le alingi distraction mboka eko kende loi eza tate ya robimisa ke $10 ekita que dollar lelo eza ata na 90 to na 80 nde dollar comme na 200 loi wana eza te loi eko eza te ke lipa na tongo mamba ko defe ezala te loi moko eza te bo eloko moko efonga po sunga population que loi moko bima pe mai ko katante parce que biso la Congo to pesa ba pays misu mai mais biso courant mais biso moko to sanga courant to la mulili ba loi ne ko bima te mon nenda ba fleuve Congo to sanga ba fleuve to sanga na Congo mais to sanga ka mai ya rumela loi ko bima te so 7000 loi ne ko bima te ya kita soso Kofuta ba fonctionnaire yala batu bakuna Congo ba 25 mois payé tala ba ndeko na Congo ba miso ba 30 mois ba futa maraté loi ne ko bimate tola na ba loi ba distraction libala $500 mamba libala likama dot ezali kama coutume famille na famille ayebi nde nini ya chaka monta. Et puis muto oba la ndeni ya salarate. On laisse à moi sindeni musala ezate na Congo. On laisse à moi sindeni on laisse ba na ndeni. Pour lui si loi c'est bien bon loi et comme $500 c'est bien parce que c'est peli libala d'autres $500. Si ko bat ba la ba salarate. Bon bimsa misala ko to ba kota misala. Nous sommes comme ministre, aujourd'hui, bana batata moi si bana papa leki bana banani bana bato ba wana mikana na bo vandeli yango. Bana batata moi si ba relaxation ba deuxième femme, troisième femme bo che bango dans ministère la bino. So comme député, au sali bureau na o che bato yo yebi. Ba diplôme ko pour la ndaku. Diplôme ya ba congolais ko pour la ndaku congolais na distraction. Tout le monde ba licencié na ba cabine téléphonique. Ba licencié azoteka mamai. Bana basi kutulelo ba ko linga su ko tanga vraiment pour musala no ya mibale ezate bo ya mwasa kozwa wapi. Ya basi ba muko s'intéresser na mabala na kindumba. Ba docteur na Congo e koma kolongola ka basi bazemi. Musala ezate, mbongo wa malonga ezate. Aza infirmier ma comment expert asali pharmacie mon coin alongola nemba to bazemi. Parce que musala ezate na Congo. Oh que tozana bo combien d'hôpitaux to na mboka na biso. L'hôpital boni biso ba congolais tozana ngo. Loi atate ke ba bimisa mol na mboka na biso. Mol mo boye elongola ba congolais na chômage ezate ke mol eza l'état. Bozo wa ba to ba ya. O bat baya ko sala biso mo na l'état na mboka na biso to ko créer ba mol wana za rabate bele ba tshaka na masala rana pour engager population ebele biso distraction na distraction pour eza facha kenda kiboy pour eza facha zonga kiboy pour eza facha sala kiboy pour eza distraction jalelo na jalelo or que mboka na biso zo kende. Mesdames et messieurs, Congolais fongola misu. Congolais fongola misu tika distraction. Tika nga za prêtre.
nga leki bango tika kisongi songi surtout kino azana kisongi songi moko don akobeta vie ya muto ya yebite abeti pe lisolo net clair dans sa biographie ya vie na yo ayeba yo teka nde amonaka yo boye nde kino ki motema mabe na kati ya motema amona moninga bonga te alata te kino mboka na biso zokende tozo bebisa mboka na biso partout biso ba congolais to tambola na ki motema mabe kati na biso ki jalousie ki hypocrisie evanda na congolais surtout peuple kinois motema likundu amona ndewa sa eloka malonga te ndewa sa eloka malamu te ya moni étranger a dirigé ki biso pe a boma ki biso encore pendant 18 ans parce que entre nous bolingo zarate entre nous kotongana kofingana ba biloko ezanga tina ba futilité. Mesdames et messieurs, tant yo zola la bo mboko ekende tant yo zo bongisa quartier te zo zarate ba ko bongisela yo. Mesdames et messieurs, ba congolais tozonga batu mboka na biso mboka na photo telema mboka na il faut tous à la bomoko tous à la ini pour mboka ne ke liboso so to talaka we mboka ne kende o akufa tikeli mwana o akufa tikeli oyo o akupesa yo pouvoir o to tala ngonka mboka na biso zo kende. Mesdames et messieurs, tande to komisiko na suka la émission la biso news ya Congo na yaka poto solo la mama mboka. Mesdames et messieurs, merci beaucoup na maison Nakuzu Design Made in South Africa. Nakuzu c'est un Congolais oyo azana na Afrique du Sud azo sala bilamba lokola ba Versace lokola ba Yoji amba moto. Un Congolais asali pe Nakuzu bilamba ya kitoko ba chapeau ba jean ba trailing ba veste bilamba ya ba mama ba chemise présidentielle toujours Nakuzu azo latisa bandeko ba congolais pe ba étranger o baza kata ya Afrique du Sud bon on a ba musicien ba kolata bien Nakuzu mutu moko lobaka teza kimia ba danseuse ba musicien ba clip na ba sud africain ba somba bilamba yi asalaka donc ta sud africain zo support ça zo soutenir congolais pourquoi pas yo congolais boza awa kana kata Afrique du Sud musika tena Johannesburg azola tisa ba congolais azo sala bilamba kitoko griffe en tout cas tout soutenir parce que za congolais Nakuzu kimia engela mabota mwa bino ozoki libaku ya otala émission la biso yo o nazaki ne sengo ya ko présenter bino émission yo news ya Congo nga komona ngai Yannick Wenge moto atonda na kibonzambe oza congolais te kotala na émission te zappé biso tika population congolais émission za ba congolais pour na ba congolais partager émission aimer pe contacter biso so oza likambu suggestion oza likambo lingo pesa biso benga biso to yamba yo kitoko wapi numéro na biso eza affiché wana tokokota contact tokosola biso soki Yesu Kristu Masia te